Kasanga sera Karine Mokonzi lakisa ye ndenge basakanaka na bana, lakisa mwanaki Mpumbulu ndenge bafetaka bonane na bana, lakisa. Bonne année éternité. Bonne année 2021. Waouh. Oui, ma fille. Allez, viens. Bonne année tout le monde, meilleurs vœux, bonne santé, vraiment bonne année, voilà. Ozomona ndengwana bafetaka na bana, batikaka bana pa ya koko na bango te, mosusu opesi pa ya champagne. Yo ovandi wana oza kotala extrait oza kobenga ya film. Yo lobaki les trois faces de mwanaki Mpumbulu. Mais ovandi na kiti oza kobeta go. Tigre a sauté. Elingo laksanini. Wana les trois faces. Yo na bomwana osakana ba tigre na ba tigre. Yo na bomwana ozalaki chef du village. Non, lobaka kake ozosala clip mosusu ya musique ya Swede elle KwaZulu Natal. Oui, eza bongo. Pona mukola lelo ifalo sala lokola Marlène Kasanga. Ndengwana te eza penza bongo. Mbote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote barando na barandonete. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anoirie, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko mingi bozolobake ngai na fulaka mwanaki Mpumbulu. Bozana bino na torte boloba bongo, me ngate muna fulaka ye. Mutu asala ye ezali la baronne na super talent. Muta fula ye ezali la baronne. Batu oyo Karine Mokonzi afula babandomona na kaka po afula bango. O pe bazala na équipe nationalité bafula makaka na mopanzi équipe nationale babandozala kaka po bafulama. Nga na fulaka mwanaki Mpumbulu te, me bosalaka erreur te bokanisa bongo po ye moko pe saloba na nga na ba direct na ye aboyi na salele promo. Ye pe amonaka net na salelaka ye promotion na fulaka ye. Nga na salaka promotion te, nga na lobaka kaka makambo eza na net na zako mona pe na zako loba. Ndenga lobaki akosala les trois faces de mwanaki Mpumbulu. Bomoni extrait atie ekokani na vi na ye po aloba. Tango akosala biso les trois faces ya mwanaki Mpumbulu akoloba vi na ye. Abando beta ba parti ya vi na ye. Na Sud-Afrique, na Congo, na tango azoki mzema liboso abotaki. Me bomoni extrait ya filme. Ndenge bimi. Eske wana eza extrait ya filme. Oya lobela biso vi nyonso to ezali clip ya Swede. Bino moko boloba. Tango ngana koloba o nazo fula ye. Tango ngana koloba o nazo loba mabe. Tango ngana koloba nazo loba au contraire. Ngana lobi au contraire te. Azwa tan ebele plus de une année ya kolobela modèle film ne ekoyala. Biso tout sito imagina scénario ya film na ye ndenge ekozala. Akolobela vie na ye. Yango eza les trois faces de GL Show. Alobaki yango bien. Akoloba vie na itangu na boti te. Tia boti. Bato ebele pe bakokota na film na ye. Ndenge pe zawana sakotisi bato mosusu na ba telefone baza na Congo soki wapi. Mais extrait oya Tcheribino, bakomi wana bien les trois faces de mwanaki Mpumbulu. Sikoyo na extrait wana, kaka extra pamba. Ezolobela bino penza vi ya mwanaki Mpumbulu. Bomoni mbala moko alati elamba ya bazulu ya banyama, ya tango ya kala. Bomoni mbala moko asimba kibota. Bomoni mbala moko akomi na ba garde de corps akomi neti reine soki ya KwaZulu Natal. Tangu na zoloba na bino oyoyo, foko keba makamba zoloba na makamba zosala ekokana te bozo kanisa ndeke na zoloba bilobela.
ye moko ayebi eloko akosala te po aza na eloko te. Bato bazosala biloko eza bato wana. Nakanisa bazoyebisa ye même pas eloko azosala. Soki balobi ne kaka telemawa vanda lata oyo alati. Sala boy sala ba filme ye. Ndenga za wana sima bayebisi ye oyo eza filme. Siko ye moko ayebi te soki eza filme, to eza série, to ezali clip ya swede. Po bakoko tourner eloko mosusu neti filme mais eza filme te ezali kaka clip ya musique. Nakanisa soki bomoni mutabanda ba clip ya musique boyebi ezali Jackson. Nakanisa bomona ba clip ya liboso abasala. Batu basala yango ba metteur ya scène. Ba o ba tournaka ba filme na Hollywood. Bango mutu bazwa ide ekende bongo. Na ye moko Michael apesa ba ide basala ngo na batu wana. Ndenge moko oyo tango mosusu mutu moko azosala nzembo na ye azwi oya biso mwana kimpumbulu yazoyeba te azokanisa azo tourner film na ye les 3 faces de mwana kimpumbulu bien sûr bakomi yango wana mais tango mosusu tango yazwaki extrait wana bakomaki te ke les 3 faces de mwana kimpumbulu ndeko na ye oyo ya mobali Prince Matador azwi susu yango akotya na ordinateur akomi les 3 faces de mwana kimpumbulu mais koko za nango tango mosusu ezali film ya clip ya musique moko swede elle qui a KwaZulu Natal yango wana Jeli Show na bonne année ebongaka sala kaka lokola Marlène Kasanga asakana na bana ba osepela kaka bakomona ngo bonne année po bana ya Marlène ba moni keza bonne année la kanisa botali na ba image ndenge bana ba sepeli ata bato bazana nzela te niawa za na nzela te voiture za na nzela te mais bango oui ba moni keza bonne année moko fantastique génial tango bakozonga na ndako balie bazana mama tendresse kitoko mais oya Jeli Show mwana mosusu promedi azapa champagne oya muke Lady Gaga azapa mama pa ya koko to azali pa ya mwasi ya Prince Matador Jeli Show azawa bisikoyo aza pa ya ba Joanna ya ba Ivoirien alobi ke bazo répéter mais toyebi eloko bazo répéter te loba bazo répéter kaka eloko yo Jeli Show akokaka kolia te chaque semaine soka ratango en tout cas mampuya na sokisi awa botika la malamu et ciao. Ne ba tampo so déranger bango coach Gisnon yasaka na Londres yasi sabatu batampo Ils ont tout lit. Ah, t'as pas. On a tapé coach Gisnon aussi. Maman, bolimo lobi bolimo. Bolimo, ozasu a tobungi. Mais kobima na porte. Kobima na porte. Te na porte te kombangu te. Bulunga maniana. Bolimo. On sert ba tampo ça la batou aw. Ate beti 10 ans. Na yebi so solution longue mona ni Gisnon vite. Ils ont produit où ils ont longo la batampo bana Congo no so bayebi. Gisnon vite. Dina kuti fois maman ne la joki Daniel. Na yebi sengi. Ngamu fait Dina. Totonge na junior kosa kabananga. Siko sexanga ilindo. Nene, on boni ngana ngala bapona betela oli solo. Ya yebi Claude Shepa ya. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na babonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramo la zana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss.
napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko leka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Mbote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où Zolanda Elengi ya Combat TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour, na balinga Elengi ya Combat Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne ça qui toko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya nya ya danger. Donc ba ça tolo la zaki. Bu ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko leka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.